Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba pamba okomi lokola nayaki mpona dendela o te mpo olinganga makango na mwasi ya ndumba te s'il vous plaît ta loboko oza na soni ata moke te kaka ndenge oza boye mpona sala no nini boniko oza quand même na respect na basi ya baninga nini mbongo kaka mbongo nde ezosala boye papa nayebi te soki owuti wapi soki wapi baparachute oyo batie yo awa mpo sakana na bato za quand même na respect ko papa mbongo ozozwa na compagnie ezolangwisa yo ekomi mpenza komatisa yo nini parvenu baloko te oso wapi batie yo mbongo ane komo pesa vertige omoni Kinshasa mwinda Kinshasa omoni ke basi surtout bakomi ya yo ya nini yango musenzi oza vraiment musenzi ndenge oza wana non civilisé omitali 2 fois na ngai ezala mbala ya suka mukolo na koyoka lisusu to na moni mukolo kozwa courage wana loba na ngai lisusu nde koyeba nga ndenge nazalaka espèce d'aborigène Madjana Chiwi. Adjoint! Adjoint! Patron! Yaga! Adjoint! Patron? Moi, ça bimi à Sipo. À côté quoi, t'as sur un compte à mon sagiri. Asani? Ngacha aborigène? Non, patron. Na, afinga aborigène, t'as aborigène? Non, vous êtes aborigène te. Hein? Aborigène yo te. Adjoint. Patron. Adjoint, mon cher ici. Te, yo za patron za mokonzi. Mon cher, j'ai bien compris l'angate. Patron yo za yango te, za mokonzi. Na tshikoloba na yo. O mwana mwasho mokolo ya kokotwa wa mosala mwa mosiri. Okingai? OK patron. Okingai? Na yo kiboye. Okingai? OK. Pende na tshoko tshoko na kaona tshila Chiwi. Te. Na gagi? Non. Na gugi? Yala kisanga mosa. Nkaba ndona botama nka mosa kisanga mosa pite. Ataka mosa piboy. Est-ce que ngena bati yango na meno abiki? So kotima ono kwai. Okingai? OK. Bang 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 bang. Ibonga kaboye. Uzakudia, uzakumela. Uzakumela, uzakudia. Yosala boyo papa. Koso zela yo te papa na ngai. Je ça y est. Hein? Ça va maintenant? Ah, tika. Isimbi, ça va? Wapi? Ah. Wapi? Kama mbele wapi? Seri, kama mbele makambo kama mbele salingai. Na bandala kusaka kama mbele wana. Papa, kama mbele nini? Fromage. Na mimi nataka la telefone. Ali ki ne peka muke. Bu fromage sala ka mutu diare. Nende nga mutu na ko sanza. Kana na meye ebisa bino na telefone butu mombato lalite. Ko sanzo wapi? Kama mbele wana. Teshika na Gorian. Ekitina mapululu mangai. No kibe. Oko bombe atomique. Banda na ali te butna tuko baluka kwa nani alongolongo. Seko changa kama mbele wate. Yaka tolia to banda zelo ka potolia. Tolia ni. Tolia biloko ngoti. Mbisi na salia na tanda biloko musu ebele bongo boto yaka na ndamda mona musazo sa. Biloko mobesu boyo jomono lo mobesu boyo. Biloko besu boyo na ngak bolongo. Eza mbisi na salade kaka juste pour ni poto. Tomate mobesu yango. Balia on ka tomate mbesu. Solo. Oui. Ya mobesu. Mosenzi.
soko dingo vivre sasa il faut landa système mwasa zako memila yo tumata ya mubeso ukudya matunda mubeso udye bache mungwa ukamati ko nkombala udye wapi ngana de yango tomate uzwi oyo eza noix d'olive itodi nini ukuzanzotu kasa na mai na pondo na biloko bakatikati ndambo salade concombre salade tomate salade bongo biloko ngo nyonso bobelisa ngo te bozongisa moto bobelisa ebela malamu te baliaka nkabo baliaka yango boye Musenzi na niveau na yo il faut lire ka biloko bon siko bando boya ngoti wapi siko solinga kolia te siko kosala no nini mpenza wana bogbolo tala papa tala bogbolo tala embubu okombola ngo noix d'olive kitoko na d'olive bongo na d'olive wana makambo kama mbele senge shirite bo bakya shi bloco bela te bogbolo azolia te na niveau na yo il faut lire biloko papa kolia te lena na ngata yo moko apesa mbongo na ebele bu na comme tu na conscience mo chargé il faut na ebite na sandeni na pesa yo mayela omoni mubadi soke azakulinga kudya biloko yo za pesa te luka oyo ye aza kodia soki eza koluka malemba na ye salila ye aza koluka mbala aza koluka tumbela usalili ye adia po aboyoko na malamu sino ikusimba te akulia na koinsista mekaka soki aboyi kodia tika ngani akodia yo soloba na moninga bongo nga mutu na lakisa poliaka bo soko koma oloba na moninga bongo ese eza nsens oyo kutu yo ulakisanga je ngani amiyebila na ndenge nalikaka komingi na fufu elala mbiso yo ya pamba eza kusimba te il faut fufu elala oluki fufu ilala udie nango yetu enforme njoto kolongonu njoto koyoka makati dia soki so tovandi biso mbalo beta makamba fufa olala te aka ayebisaki obongo te wololo nakende koboya kutima wana dingiyo ngana dingiyo nalubaki na yo kuzwila nga mbanda te kuzwila nga mbanda te soko ozwi mbanda wana tuzwani nde mabe pona kutima ivanda wana izila biso est-ce que so moni mbanda namoni mbanda te naza na posa ya komona mbanda te naza pe na koyoka lisolo ya mbanda te kozwa pe mbanda te mpo na kodinga mbanda te salubete motema lena bisika motema lena ezovanda ipai na yo nganda za motema ipai na yo za makolo mon amour mon chouchou Bonjour madame la secrétaire. Bonjour. Boni. Madame. Boni Moussala. Ça va? Ah, je vois Nazaki na Moussala, mais nous vraiment. Na habité na chef wana, bo fonctionnaire na endeni. Normalement. Normalement. Mais so na habité au jour wana makambo lobaki non. Asa gentité. A chosifier qui bah si, donc na supporter qui était dans comportement na wana donc. Et ça qui bien té. Mais yo posa ki maboyebi. Ofingi mobali ba finga kaete. Pour que ndo finga chef nepso aborigène. Maman, ce qui na finga ki aborigène, eza suite ya comportement na ye. Na biso façon lobela kinga yi, façon cela kinga en tant que moi si na sepela inangote. Yango na mona ke faki na répondre peut-être pour na corriger. Ça y est, parce que na komona oboye, ozomona na une femme intellectuelle, mais ozala kisa ki pe amaele na ota. Nandeni. Pour na kofinga mobali ko, eza mabe yo mobali na oso ba fingi yo ko sepela. Ozofinga mobali ndengo na bongo soki lelo oyoki likambo. Likambo nini? Mais mokiza mambo ebeleti. Pe mibali baza makamla bango ebele. Mama koto kelengamo. Oko wenzo kitawela suka.
on peut ok l'autre mantina bon mais ok maman hein mais José mboyo njo suka te maman njo suka mobala kene kolia soki fromage babenga kabambe mama asanti na saboni po libala mindonde komi na suka mama na saboni lukela ye lenge moko mwana mwasi moko bo na ebisi mindondo mama ye tozo ata mwana moko ya moka ote mama na boy mwana moko ya moke po mwana pe mindondo na raison soki bano ya mikolo moto po akobeta mobala be mokato mindondo pe atikali etekeleke yango na moni likambe ya mama mindondo na raison po bano ya mikolo somo moto mobala kotelengana po mwana pelo kwa zo occasion onko we bot njoti na panga mama nanga we bono kwa bomoto ai na tindi po tangi tebe kozonge utakisangani ezwa ye na bumbae engonko mama maizo zemboyo po site moete mama moto lukata we ate po talaka mobile lingine biloko ya yanani na yebi tebe ya Bumbai peso ki ba ke impoto so pe biloko ngo ko ya kana avion eleki na Bumbai eleki na poto po elanda yesu ba ke impoto po lingi biloko musute pe ya mindela kokate onko we bo senjo to kengam mobile ho super mo senjo so pe nino to ebite biso to ale to ko ya ka biloko tu ya ba kongo ba luba ba nini ba ya ka ba nini ba tabandundu ba tunyos ebe fromage pamba mama na mona esiri mwana tika veve elonge komi monene sanja bakatini mibale ya kusanja ngoso mama ai ngonko mama ai maizuzi ai mbuyo merci mama libala mwana yo kufa pamba otozanga o merci oh na itebe wana bien te yepe mbali boso matite beo merci ngo directeur mo benga sayngane na bingisa kyo na bureau po na kukamata $80 ya kokodio ko eza kubela $80 na ba parti wona ye ezali wana directeur ça même pas moitié est-ce que uzaku yeba makamu zaku lubu lelo za mkolonini tout ça lundi samedi na selaki na mbongo te lelo lundi na kuzombongo wapi il faut na sele ba démarche pour na kuzombongo susu ko na entreprise mbongo ilinga kama kelele te suku za kusala makelele mbongo ikimaka ibakobanda kukima mpena société kudinga kubela pamba te kubela société kulemba yo suku dingopela kende kusambila baza kusenga mulolo beti mulolo bacha mafuta mulolo usenga mulolo beta mulolo sambila maladi kima kenda na kesa ukamata $80 bwana ye oye tikali tukutala ngomi kwa mususu bonjour d'amour yo kububagai ngala nikakuyo te uyo zamula yaza kuzipa nyonso ulila ngawe ya muketse ye katana ndena dingaka ukubomisa ngati uyabi nini na bombi de $500 yo so mo sa singo ka $500 il faut pesa ka 500 okomata mo likolo 700 ya solo yo soki pena siliki 900 tukia kukamata Bino Coco boni nzoto ça ne va pas nga pena yako tikela kaka bino mbongo babimisi eza $80
document contact à 450. Bon, besoin à $80. $80 bon, on a koufa. Ah, maman. Pourquoi ça la cannabinote? Attends, mawate. Hein? $80. Ah, maman. Ezanga ite. Eza directeur financier mutabimisi mbongo. Ngana koloba nini? Ah. Allô? Patron Mosense, on est à l'hôpital là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, pour moi, je suis un banque de moto tarate. Les gens ont déjà 5 ans à biloter. Vous tous ça na mosala. Hein? Vous tous ça na mosala? Jo, na zong banya kuna. Na lobi na bino bo tia mosala ngana na bojoba. Hein? Bo kamati na pesi bino mosala. Na sema be. Est-ce que ba pesi bino mosala? Est-ce que bo sa mosala ndenge ningi bo ja ko bebisa? Bino boye bitete soki ngana jumo sana pesi yo eteli po yo la kiselongela nga siko jali soko bebisi ngadi bakolo babenga na bebisi ejaka bongo moto na moto ko mosala ndingi na ye na lobi masoma na masili mosala siko sengele jonga mosala yo boka yo elongi na yo besika na yeke ba yo se pesangate na lobaki yo te olongwe yo kanisi social ejenini social ndeze kotalisa elongi ya mosala soki bato baje malamu bajoli ya malamu nyonso ndeze kotalisa te mosala boze mopikilike boje malamu yo kokojoka je kobela misole sengalo pesa moto misunga oto pesa te ezaka bongo moto akamati bodonasa ye nango yo kamati obungisi yango olingi nini akuba lobate moto misungi ye moko na mbongo na ye amisalisi aye pa na yo jongisa mbongo na ye obungisi yango olinga kupa olongwe alongwana kende kokoto na bilote ndena jekolo babo biloko nyoko na ndona sima kokoto na bilote bokina yo salibet yo kaniso ka teto je babola obama mosala ngai kolobete yo na isiko fandi wana je bona bato de yo kasi basimbiso moto asimbaka misolo ya société azali sinzili ya misolo okanisi misolo koko na yo salibato ningo jomela kori eteni na lipa na mai na balabala nani kolobete na takara kanda no omelisa nga mai na modwa na bumba na jina kanda na soki na tiki yo be po je bona na ngai pe na bongo ni motema soki tembe longwe na tso ba bino baso boje ko ngai soko sakana mosalo longwe boje ko ngai solo wajina matoko oga ayoka wajina motema gondima andima wajina matukutu ya kobomba abomba bongo bobomba te Mama, maboso yaki na mbisi wana lobi. Atika ipe mbongo yo pour lukani ntolia. Egogoyo. Makambo ya asala ngai kaka yena nzako. Mokumbo ya kosundwa mwa mobali yo maboso. Ata koye maboso ango akotaki na manikisa. Maningisa ango akoti me akosunga ngai. Mama ko ya kobela pamba pona mamba papa na opekisa yo yango te mama. Mama ata na bina kipete na kolanda kaka po tango nyonso mokumbo ya ya sundola mama moto mosusu akokwa. Okolia na nini kwange ikuna mama? Naso mama keba kwanga te. Na olia poto. Poto nde malunga. Nakoya na ko umela te.
Salbet, nebi koza mobali na ngai olingi nga mingi. Ngai pe na lingi yo mingi kolenga. Mobali avanda pembe na mwasa mayele po azwaka makanisi ya kitoko. Ndongo yebisaki ngai jour wana ke yo na mosenzi bo diskitaki na komo mona likambo yango ekomo kende mabe. Lakisa ke yo za mobali ya mayele. Bisika to okendo tala lopango wana. So to kuchango za kitoko. Ndenge nga na lingaka ndenge yo pozo lingela. To vandi na biso 1 mois, il y a 2 mois, to bisi ba commissionnaire ba lukila biso client to teka ngo. Parce que na omona ko kabona bino esa mabe makasi. En plus, yonde muto signera pombongo ebimaka na caisse. Soko moni mbongo eza. Buka yango. To sa makamuna biso mususu hier. Ozo raisonner nini na onyo songa na oyebisa ko butu mo yozo cha makanisite. O raisonner nini? Bon. Ils ont idée. On peut essayer idée. Na yoki idée. Tout à l'heure, Zambia comme me labiso. Tout côté nano nandaku. Tout le monde nano nandaku angu. Ce qui te coach, tu vois dans la carte, tu vois bandé tout ça. Ndenge Zambia ko lingila. Oh moi sinon lobiso c'est pas non lobi chéri ça va. Kole bisa makanisite. On ngana yebisa zaka ndengwa na papa. Ona jo mele be po na mele nga mele kende masanga na sese na mele kanzanza banzanza leo ni zakati usaka même la Kinshasa mobali nango uza patron il faut azaraba aya ba place à boyezance ezali aya penia se reposer mais libre bien na kene à l'aise que gouverne na bar public pam pam so kotika na sanef no mo na shalom c'est pas ici au place ah o mele c'est pas ici au ah ouais sikoyo nga ebakate balila kabe bibembe nzoke loko malamu je ouais ah place à détente ezali même ba fête il faut ça la paix bon papa na ngai na sola na yo muki omoni moi c'est malamu après ça mbali ka conseil bongisa bango papa poste ozo ko assumer on est très important. Mes camarades nous on a nani Salubet wana déjà comment on est Salubet ou Salbet ah combat moto momanza maboti apese combat modèle wana na so mon éclairté a olekelo mayele omoni a olekelo mayele asa mona mobali moko po Marlène azo bisanga ke asali ba compte privé donc azo yiba mbongo kuna attaque daf azo yiba ba mbongo apesa makangu na yo wana papa nga na olinga bonheur na yo kita yo square ko yebelo ko ni yo so luka na vie na yo mokonzi malamu azaka na ba collaborateur malamu so ça collaborateur malamu te o vivre o sala longtemps na musala na hotel fongola misu papa oso kanga nga na mwasi na o na mutu apa mpa batana ke peso conseil ka balabala bongo non osa mbali nanga mais aliro yo Salubeti wana zo kendele papa tika alors que so ba appartement musu na ville yo yebito za kidiba entre ta ba travailler no musu bazo peiner ça la passe même pour na yo Emmanuel mpa mungu boko solo Salibeti ya je kwa je wana yo Salibeti ye na jaka na kandane na motema kasesira bebo pona boyambi Salibeti lokwa jana na bumba azara pe na bumba ebande na bumba aje to jani na bumba ayebi ma ya koto mo tune boy to kenda ko suka molwa to pe to jeri ko na gbagba esika to ko igbawa ile ko la ebe mai merci nga mai na nga kupate omoni do abanda motema mabe banda kala solo mais fongola misu kiasi ne patangi ya mala mute asuki bela kiasi ya moto bamba chérie bon yo siko sky na classe ni ngainde na je makasi mingi na kolobo wana pesa independent mosala de menatanga tu vois ba ampula oyo zaka malamu zaka na moto ibela soki pedi isoku bwaka moto siko ibela zo sali malamu ibandi kuna na suka isuki kuna na sebele lupango za munena chego mpe awa bakobuka bazu bakaro bati banda kuna ti awa poto voiture ko ya écoute à l'aise on est à bien makasi non iza chitoko
lupango kitoko makasi banzete ebele il faut bakata banzete ikomi lokola bilanga oyebi na bamatiti oyo misusu okomona bilima makambo ya mabima bivwandaka na kati awa il faut kokata nyonso kolongola nyonso kobwaka wana eza matiti te eza pelouse na bafleur esali décor a bien nga na sepeli nanga nango kasi soki otali malamu oyo eza lokola banzete ya mbila oyo bakata soki bakata oyo balongola matiti ebele nga namonaka epesaka eza mbila te eza bafleur moko esali décoration ya malamu kuma na lopango iloko mosusu tokosala ndako ikoki kozala ya se te ndako ya nse eza na makanisi ya nse il faut na tinsasa ndako eza kopesa mopepe ya malamu il faut ezala ndako ya etage soki totia etage poa mopepe ya bien iyaka na likolo na se mopepe ezali koma ya mabe mabe ya solo mabe mabe il faut komatisa eze ndako ezala etage soki eza etage opesa komona ekozala mpe na solo ya bien. Bonjour. Ngande mukolo ndako nakoki koyede bino namoni ozotala. Oza mwasi ya shaba? Nga mwasi ya shaba. Mama buza na droit lisusu te. Buza kuhumela pwana shaba si alongwe musala. Buza na droit te ya kuvana lupango ya société. Ngana za patron ya sika uya remplacer shaba zanga. Il faut bulungwa. Papa, na boyi te. Nalobi te ke tokotika l'éternellement na ndako. Shaba musala Cécile. Est-ce que beaucoup de personnes sont candidates? Au petit sont candidats, au milingeli comme ça, au bimit au ticket bilon d'akuna. Du coup, quand vous êtes au gros bilon, au bimit au keye zalara bongote? Na mita oyo mobali no se alongwaki musala. Automatiquement, il faut libérer ndako. Pour ngana za oyo nouveau patron izanga. Ngana ko linga te na lala na hotela, na luka bipazi ya kulala. Te, il faut na voir na ndako ya entreprise. Maman. Nini oya lobi yo comprendre tenga mona expliquer. Aza clair na oya zo loba? Maman, vous êtes intellectuel? Otanga, si réellement c'est intellectuel ko poser nga question wana te? Ele kaka bongote ezalaka bongote. Ni on se dekana mikanda pour cha bazaki engagé kuna. Ata ko libérer nda ko feza na mukanda. Hein? Maman, yo c'est intellectuel. Omatendo kozotika lopango. Nga mutu na tanga na ngate. Omoitenga azo yanga mobali. Mobali nde lopango. Aza nyonso mama, aza nyonso. Mama, oza na chance poanga na sambidi lelo. Na sambidi nga nazalaka d'habitude nga naza moto naza moto ya moto. Mama, nga nazalaka naza kuluba naza kupesa insulte naza kututa naza kunyata naza kuboxer naza kuboka dibanda directement. Lelo iza chance na pesi yo 48 heures. Yibisa mbali na yo shaba il faut 48 heures pour libérer ndako. Patron ya sika izanga. Mama 48 heures. 48 heures. Tozala wana. Po atoyena basoda. So yimukande sa te to bimate? Oh. Mama, nakuluba mingi te mama uzana 48 heures. Soki nazongi na sima bile bo bimite. Ngana ina biloko na longo na hotela na yawa. Ah mama, wana ukuzwa na pesi 48 heures. Allez. Papa. Comment? Maman, Lucas va à disposition. Dans 48 heures, beaucoup d'abissons. Oh, Emmanuel. Oh, Suyo. Ndenge missionné de taranga jomo makili de jonga nanjoto yo sepelisi mokonzi bongo ko sepelisi motema ngai na buti shogla de mibale ka mibale patron eje moke na buti sha misato merci patron okome ka dede merci atata Bonjour maman secrétaire. Yeli ce soir. Maman, limbi sangai, naza besoin nakuta na patron, naza problème mo vraiment ça urgent. Obosani ko finga yeso yo finga ki patron. Les lozonga yebiso ce soir. Pas question au monde na été? Pardon. Na bi okuta na été. Olivo sala ngebeba, hein? Balonga na musala pona yo. O kota te ko mona été. Pona ko finga mo bateli bo so finga kati. Les lozonga lié. Secrétaire! Patron! Yo, makia kana joga. Yo. Patron, eza madame Chabandi mtazo sa makeli wana.
Problème nezali akota kaka beaucoup ta mbale. Moi ça chaba. Si moi c'est chaba. Lobani akota. Yo. Kolanda bangote. Wana baji batona ka. Basa shia. Jisana no nayamba mopaya. Bongo sima yo nayamba mopaya. Uy. Uy, bye. Uy. Bonjour patron. Oye susa po pinga nga bolijen. Oye pinga nga bolijen susa. Oye ko ba bolijen te. Te patron. Te. Na lingi bele na cotisio pour le belanga abolijen wana ngolo bani. Abolijen lo ba kinga wana. Mbisa na patron na un problème moko sérieux. Et ça urgent on a ina solana. Na yebi loko sala inga ite na sengi obolimbisi. Ya ko sa ko ba kite. Jaki ligboma. Vanda ko. Na joka. Problème sérieux. Patron so na eko lukayo. Eza po makambo ezoleka ndako na ngeza ya pasi penza na mawa. Mobali na ngai banda bolongola ye musala. Aza sur na santé bien te. Esilika abongo te. Nande ba yebisi biso soto bimana ndako dans 48 heures et affecté les sous makasi. Santé neza malamu te, tension ezomata. Yango na akina mona yo na sengo na pardon penza soko ko limbisa biso. Dans 48 heures to bima to kende wapi. Toza na esika o kende te. Ça va dire malade. Attention, ezomata. Attention. Na boka boyambi na ngate pona masumu saba nayo sakingai. Na limbisi yo. Merci. Saba pe akujonga musala. Merci. Peso ka jongi musala buku fanta na ndako wana libera. Merci. Jabe wana. Merci. Nzamba pambula yo. So. Oye jema kama na nzambe te. Oye jema kama na biso bato amosuni. Makama na nzambe jawa. Oye jema kama na mosuni. Bongo makambo na lobaka na oyambo wana. Soko lingi mobile na jonga musala. Kitabe na she. Omona mutuka moko je wana. Tuni bato bajela mutuka na mukonje. Otele mibe wana. Na ena jio tokei. Dinjanja mwao. Patron. Eloko mususu kosenga eza te kaka yango wana senga nge eloko mususu na kosala. Kasi wana na senga oli mbongo na jenango. Eloko yino na kosenga yo. Ndembo je ngambo no. Shoko ndimi yo. Tana. Je kitoko Kashi. Chimuki. Ejebe okola. Njela na nyoka liko na libanga. Helikoptere liko na mapata. Itebe kokolo liko na mai ni bale. Tika kanjela. Kende bena sujisanga to kende mama. Naje besika. Boni botambola kini tebe kokolo malamu. Mama to tamboli malamu. Kitoko na kati. Kitoko makasi mama. Iye na biloko Ebe ya kotondo. Nga natindaki na ebisi mwana ke toluka mwana moko ya mwasi. Mwana bitete mama na boy mwana moko ya mwasi. Nga bibo lokola Marie José Mboya zana bumba kuna natinda kaka mbonga ya tike alukelanga elenge mwana mwasi moko. Na ndengo moni yo komi. Lokwa yo zawana. Oyebi kolamba biloko tu ya bambunza. Ngai nabaki na bumba. Kuna nabaki bambuja kasi ngai moko penda na imongo.
Mongo awapi? Mongo abasankusu. Ngoya mama. Ai ngoya boloti mongo mama. Uye pa inanga ngai pe mongo ngai ndikuno mongo. Aibisaki nga pa mama lia. Ngai mongo ngai omoni naza koteka mama. Mongo elengi. Elengi mama. Ozamosa mongo elengi mama. Omoni lokwa yo yebu. Na sepeli nzambe emoka yebu. Oza kokende na ndako ya mwana na yo. Biloko nini yo yebu? Aibinyoso mama. Lokwa nini? Naambaka lokolo ekuchu nasali yango na makemba. Naamba lokola mbembe. Mbembe osali yango na se. Mbembe basala kande na mbika. Ebongete mama. Yango balingaka yango na se nde malunga penza makasi. Nyonso abango penza oyebi. Alambaka mama okose. Na ba malemba batembisa mai likolo. Poto na gbenze. Nasalaka nyonso mama tuko okosepela. Na ba pondu na bango. Nyonso wana mama. Wana penza oke. Omoni mwana wana lisuka moko. Mwana wana ya yo na ngai. Yali boy mama. Yo lokoza kokende na ndako wana. Olambi na oti esilo bongisi ndako. Talaka ngonga. Bokutana teo na bokilo. Yali boy mama. Suko lambi biloko wana. Bokutani na bokilo. Bokilo ayebiki te mama na yende mama na leki mutalamba. Wana libale kufi. Bobote mama. Botoko suka ndeni tike na ope bungi ukomi telengano. Boete. Boy mama. Nani akoyamba lokwa tindelo tiko ya lokwa ngai na yi. Merci mama. Nabenga pe mwana. On a ba téléphone na bango misapi oyo. Allo liso moko mama linga bonio. Mindondo mama ngono ayaki lobi na itebe kokolo akomi na ndako butu po biloko babimisaki ni itebe kokolo ti butu mama amwasi kitoko so moni mama na leki kitoko pesa mongo alobi ayebi kolamba biloko nyonso zela Bote tata. Bote. Yo na comprendaka yo te makambo nyonso osala kaka oyo ezali ke epai na ngai ekozalaka malamu te. Mama yo outi wapi? Ngai nauti na bumba tata. Ozaka na bumba alo mena oye kosani? Mama obaki te. Aye kosani? Papa Mindondo lobi na lingu tute bosilisa noki Di. Tala yo komona mpasi te ozana mawana motema ngai moto natinda kitike pe akosepela no po anini tango nga na koyebisa ekende kuna nga akoboyo te abenga no na kisaso monene otelenga akobenga no te kozana mawa te yo bandokela na tongo usai musana yo epa mwana ozongi na yo olali na yo. Merci mama. Obimi na tongo to ko bangela ko te lokwanga na zala makambo banga te mobali photo sa ye obanga ye mobali o respecter mi beko na mais ye pa koyoko ya ngai panga na mombo te. Merci mama, merci. Yo sakana ngai ya ona zo sengo sa zo ningo sala ngote ona zo sengo sa zo ningo sala te tango ko mona nga kuna ndako ndima Allô moi aussi Allô
Chaba. Allô? Allô? Maman, il est là. Maman, il est là, hein? Maman, d'accord, ya. Bandeko, banana vanda kiao. Oh. Mais wapi basani to changu na basani. Eh mama, basani esimba te okolo ndenge omoni bali akango kaka ndenge ya libo. Oh, kabo na kasa. Yango wano kangaka. Soki otalisi kaka boye amoni yango na bakasa ebiete. Yo, mama, yaka. Kei na cuisine sanoki. Te kende ko sokole mama sanoki na kobimisa ya mongobo. Mon amour. Soussou Marie. Oui, chérie. Ça va, mon cœur? Ça va. Emmanuel. Mindondo. Oui, papa. Oh, pardon. Eh. Solo. Kasi souci sala inga la bando ye ko la malembe tala kaka. Ozolia te na lingis ko lia bien. Emmanuel. Attends, je vais dans la construction. Bye. Mindondo. Oui, bébé. Et si. Massa, c'est. Attends. Oh, il y a la salité de sombeli au bidon au 5 litres. Mindondo. Oui, mon amour. Luka matuko otambo na ngoje subo tabakola. Mbali on a mérité mon tuka, na mérité. Mama tika. Emmanuel Mindondo. Iwawae. Oh na mwali makemba la kotumba. Nzambe ayo mae. Sombote? Sombo papa. Emmanuel. Makemba la kotumba. Eh, makemba kotumba. Mindondo na kupite. Okupite papa ngai. Na ça le biloko msukuta kitoko. Na ke paradiso. Solo. Zela papa na. Ika mama eloko yese kaka. Ilibokela nzombo? Ochek bagu? Iwawa si. Bon appétit chérie. Luka be motuka. Bon appétit. Eh, ndima ta bon appétit mobali nanga. Na zona mai. Allô Lena. Maman, mon senzi pendaza vraiment senzi. Obiki azo sepele biloko me biloko ngo changa zei mo ete. Modèle azo lelango. Eh, tika ma copine a bien sombela nga voiture. Maman nana sombeli nga ta ko sombela nga na vie na ina mobimba na ebinga te. Modèle azo lia pardon. Zil. Marlène. Marlène azo chuba misapina okoka te pardon. Avant de la au bengo, non signalé sur le sous salle. Hein? Ah, yo pe. Uninga ma solo so lia funa za pembe na yi. Matotolo. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala.